Pesibi nombote na kombo na Yesu Masia na bomesano ndenge bo mesana kolanda oya bino émission lelo toko ko ba lisusu na oza malakisi na biso oye ko mema biso lisusu pona to yeba bosembo nini o to kolobela lelo et na lingi to bondela avant to banda oya biso exhortation. Seigneur Dieu des armées to pesio matondo tika kombo na yetombwama likola ba kombo nyonso. Merci pour liloba oyo ezo transformer vimoko au nom de Jésus. Amen. Rapidement, lelo tokolobela sur le mari et le femme de nuit. Et na kota même na ba définition oyo ekosala ke moko na moko lo lenga kolandelanga ako comprendre que vinaye ezo se retrouver na angle nini. Rapidement, to zui ba Bible na biso na Colossiens chapitre 3 verset 1er ti na C. Bible lobby, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, non celles qui sont sur la terre. L'animosité et rapidement tozui psaume. Errez l'homme qui ne marche pas sur les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Les lots la plus sur le phénomène mari et femme de nuit. Et mari et femme de nuit, et un phénomène oyo ezo s'est passé lelo par-ci par-là na ba monde entier na ba place ebele. Et mari de nuit eza esprit oyo e outi na démon oyo to bengi to ba bengiye na komboya esprit incube ou esprit incuba. Ça veut dire eza simplement l'esprit incube ou incuba. En d'autres termes, on a démon asmodé. On a ba origine nango et l'inkoloba simplement mari et femme de nuit. Et mari ou femme de nuit, c'est un esprit où ils ont qu'à former. Ils ont qu'à former, il y a mobali, ils ont qu'à former, il y a moisi. Et na nyonso wana, ils ont joué rôle, il y a esprit où ils ont ya pona ko détruire simplement le vie, le foyer. Et là on a kolobela sur bah, signe révélateur, il y a mari ou femme de nuit. Ou comment reconnaître ou connaître que réellement, na katinayo, osana esprit, il y a mari ou femme de nuit. Et dans la première partie, na oizali d'abord bah, célibataire. Et pour un célibataire, on peut reconnaître ndengenini, osana mari ou femme de nuit. La première des choses, on peut reconnaître yango en nabandoto nayo. Par exemple, olotarandoto, bazolando mbangu na ba soldat. Olotarandoto mboa azolandayo. Olotarandoto à tout moment ozo se retrouver na kati ya mai. Olotarandoto à tout moment oza entouré ou bien ozo s'accoupler na mwana mwasi topé ozo s'accoupler na mboa. Et yango olotara susu ndoto par exemple on a ndoto nayo oza kosangana na mwasi pe na tongo tango lamuki o retrouver ba semence nayo. Et tu te sens très fatigué comme si tu étais aussi na mwasi tona mobali pembeni nayo. Yango ezolaksa ba signe révélateur que mari ou femme de nuit a koti na vie nayo et a koti pourquoi a koti pour que a détruire. Et na kata bandoto zana batmusu ba lota pendoto mobali moko alandake to mwasi mo alandake et ma femme ou mari de nuit ba bimara même na moyi na ndengeni o mona muto na mona na bandoto nanga. Peut-être il peut aussi être un envoyé de l'ennemi Satan aye accompli mission paf accueilli. Et pour le célibataire, deuxième signe ezali à chaque fois que okutanaka soza mwasi okutana na mobali okutana mobali wana soka lingi yo kaka paf azaki na activité na ye activité wana ebebi alobi ke non nasaki na mombongo naki na makamnanga naki na ba faire naki na mituka tout ça et banda alinga Jacqueline banda alinga Fifi banda alinga je ne sais qui bien nommé dans le Seigneur ba faire na ye ebeba. Ça veut dire ba faire ici mbaraté makambo ezo marchete et bien nommé mari ou femme de nuit baza ba esprit c'est un esprit où ils ont la jalousie makasi. Et bien nommé, il y a capable détruire mibali ya butu, ya moi plutôt, toi ya capable détruire basi ya moi. Et muto azana mari de nuit, so kaza célibataire, a remarqué, so kaza mwasi ba mibali bando ya ba fiancé, kaka mobali tanga zo peso promesse ya koloba que nakobala yo. Bien nommé abandi guerre bandi. Pourquoi? Parce que mari ou femme de nuit a rotike le temps au bala na moïté. Romona mwasi alingi yo, mobali alingi yo,
makambonio ce baby okoza la mobali pas koza nango comme tel moi ça koza nango ya moi 6 ans neni mobali alingio banda kaka bosa couple na mobali les choses ne marchent plus ba promesse au bolakana ki mbongo ekomi pasi là ils a déjà présence il y a esprit incube. Et bien aimé dans le Seigneur, on remarqué que les sous bien aimé et ça les sous nakata basi ko se manifester na règles douloureuses. Bien aimé, la plupart de règles douloureuses est bel et bien la présence il y a femme ou mari de nuit. L'esprit incube tango et a capé pour et perturber ba règle à moi si. Romona moi si tango bandi ko régler azoka si bien aimé il y a d'autres femmes soka banda comme na période nae akobela makasi ndechalinga kufa c'est anormal et ça simplement la présence de cet esprit incube et koti pourquoi parce que ils perturbé et boyo bota pourquoi parce que ozalaka ya ye abutu ako permettre bono bota kabana bino na butu et na moyo bota ezate et lisusu bien aimé pour une femme vous remarquez ba surprise ya ba perte blanche à tout moment. Et bien aimé, que la présence de l'esprit incube. Et bien nommé les sous pour le célibataire, bien nommé dans les seigneurs, au Romona Libala, c'est tout un problème. Mobala lingo. Mais soka lingi yo kaka paf, une femme bien sûr, pour na bana basi, au Romona ba vie commis difficile. Mais faites très attention aussi pour le marié. Pour le marié aussi l'esprit incube opère. Comment? Et bien nommé, on remarqué bana basi to mwana mobile ozana esprit incube na pesi exemple à mwana mobile o azana esprit incube arobala abali ne très bien et tant abali musu esprit qui betiki obala mais mobile wano bali soki mobile ndazana esprit incube bien aimé okokufe la moisi l'esprit incube viendra tuer cette femme c'est pourquoi vous allez remarquer et ça mbale belé bazo bala mibasi na bo bazo kufa au mona o troisième femme azonga bala akota na ndako. Et bah bella rapenzate une courte maladie parce que l'esprit incube il est très jaloux. Il ne permet pas que Ozuela Yembanda. Et troisièmement, l'esprit incube aussi, ce que ça n'a vie à moi si, et il y a aussi qu'au détruire l'organe de l'homme. Ça veut dire que l'homme deviendra impuissant. Après son mariage, rien ne marche. Pourquoi? Parce que là, la femme a l'esprit incube et y est baby ça pour que et l'eau qu'on a ezalaka ya yemoko personnel. Et quatrièmement, pour le marié aussi, l'esprit incube et ses manifestaka ndengenini. Et bien aimé na bandoto, il y a une femme un jour à la loti ndoto na kati na bango. Mutum troisième personne dans la kati. Oui, ndoto loti c'est vrai. L'esprit incube, c'est le troisième personne qui vient détruire. Ayaka ko semer trouble, ayaka ko semer désordre. Pourquoi? Pour diviser le foyer. Parce que lui, il n'aime pas partager son intimité avec les autres. Parce que lui, alingaka s'accaparer na eloko na yemoko. Et bien aimé, vous allez remarquer, l'esprit incube aussi se manifeste pour le marié. Bien aimé, bana bazo botama, bazo kufa. Aussi, bien aimé, pour le marié, à chaque fois, moi, ça zoaka zemi on est comme nango, na 8, 7e mois, paf, et bimi nango. Là, c'est déjà la présence de l'esprit incube. Ce sont là les signes révélateurs de l'esprit incube. Ça veut dire que, bien nommé, le célibataire, rien ne marche lorsque va prononcer le mot mariage directement via mobile et baby. Et même pour le femme, au cause d'anango ebité, au bali mobali ayoka ko biente. Et depuis balio, makamune beba, cherche la délivrance. Lukan Zambé. Je ne vous dis pas de vous séparer, mais Lukanza, même pour l'homme, depuis au Bali moisi, ta vie ne change, n'évolue pas. Ça veut dire que depuis au Bali, moi la moisi abatoza qui bien, mais les choses ne marchent pas. Oh bien aimé, yeba une chose. Depuis quand na lingana na mobali oyo, makambu nange simba ga sute, ba faire nange beba. Depuis na lingana mo na mobali oyo, mvi nange beba. Na zaki na ba kop nange zo simba. Zaki so ba bengi sika moko makambu zo marché. Depuis na lingana mo na moisi oyo, ba mbongo nange beba. Mituka nange koma na ba problème, ba bengana na musala. Na koma mandia nangana zaki boyete na komote quand même na bilamba na komote quand même na ba chaussures na komote quand même ba intimité na komote quand même biloko na kana na biloko andako na komote kango et na suki wana te tikino esprit qui détruisaka okomona même mobala komi paralysé. Oh bien aimé, ça c'est l'esprit incube. Mais à cause de l'amour tu persévères. Mais bien aimé dans les seigneurs, tu dois connaître ces choses. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.
Eh bien, mais si tu ne connais pas la vérité, ta vie sera détruite, ta vie sera démolie. Et bien nommé, esprit incube maintenant, écoute à Randengenin. Et pour les gens qui me suivent, il dit bon, ngashiko ba signo par exemple na mona rangote. Et bien nommé, esprit incube écoute à Randengenin. Et bien nommé, nazoip sa maman moko, nazoip sa ndeko moko, para moko, ou ala tsarabana ne mabe, ala tsara toujours bané à moitié à nu. Sache une chose, que l'esprit incube, c'est un esprit qui peut entrer quand il veut et comme il veut, lorsqu'il y trouve une porte. Naba rassemblement bien aimé, de jeunes, naba maï, naba bisika bien aimé dans le Seigneur, oyo batubaza moitié nu. Et depuis mon anoi kendansele, depuis mon anoi sukula na mai soki ya nini, bien aimé, quand elle est rentrée à Nandaku, à koma mutuna ezala rasubiente. Pourquoi? Et bien aimé, je vais aussi dire à quelqu'un, au bala, aux ana moisi nandaku, mais moi sinon, à ton d'arrêter. L'esprit incube, et il y a qu'en a trois formes, il y a destruction dans le mariage, dans le domaine des sexes. La première forme, ezali l'insatiabilité sexuelle. Lorsque la femme te dit Nazana ton raté, il y a des femmes bien nommées oh bazo sala kindumba, mais pourquoi? Parce que derrière cet acte là il y a un esprit incube. À ton raté, à koki kobimana mibali 7 et 10, à ton raté, l'insatiabilité sexuelle, c'est la présence de l'esprit incube. Aussi l'esprit incube et yaka peko détruit. Ça veut dire quoi? Il y a d'autres esprits incubes par forme monsieur yaka et ko longola le sentiment sexuel. Au balanana mobali na yo, mais tu n'as pas cette envie. Sache une chose, que ça, c'est la présence de l'esprit incube. Et bien nommé, comment aussi l'esprit incube est entré? La première des choses, nabamaï. La deuxième des choses aussi, l'esprit incube et yakakota par de films pornographiques. À tout moment, lorsque tu es accroché dans un film pornographique, film à la nu, film à tout moment, il n'y a que des rapports sexuels, il n'y a que des hommes et des femmes qui sont en train de s'accoupler à tout moment. Toi, tu aimes ça, tu rêves. Et cette forme-là, et kokota par les pensées, par le rêve. Et puis, ça peut aussi engendrer la masturbation. Et masturbation, ça te pousse bien nommé dans le Seigneur à tomber à tout moment. Et tu vas commencer à pécher contre ta propre main. Et tu vas utiliser les savons à tout moment. Et lorsque tu utiliseras les savons pour que cela se fasse, il faut te concentrer. Et pendant que tu te concentres, tu dois rêver sur une femme. Et pendant que tu rêves sur une femme, ça c'est là déjà où cette femme incube entrera. Et il va diriger ta vie. Et au fur et à mesure tu le fais, sache une chose, que l'esprit incube, le femme et mari de nuit, est déjà dans ta vie, est déjà dans ton corps pour détruire, pour démolir ta vie. Et cet esprit est à Kapoanine, pona est détruit, pona est envoyé la mort, pona est déconnecté bananzambe, pona est memakufa. Parce que le mission, le focus bien nommé de l'esprit incube, la finalité, c'est de te tuer. Je vais dire à quelqu'un bien aimé, tu es marié, aux amobali, oh déjà 3e mois sinobali, oh 5e mois sinobali, je veux te dire que tu as l'esprit incube, tu dois chercher la délivrance. Aux amoisi, mibali nyo sobazo ya verio, esprit incube ya rapena solo. Et je connais une femme, mobali a outi poto, balakisa ye photo, babike mwana mwasi ki toko makasi, bien nommé, mobali a ye pa bala mwasi. Mais le jour où il était venu, même les moisi na flat hotel, moisi azolumba solo. Moisi azolumba solo. Bien nommé. Mobile alobi non, peut-être faut na même ba parfum. Et solo moisi azo dégagé, solo ya dalle, solo ya faux sceptique, le solo mabé, mais une très jolie femme. Et bien nommé, mobile a kokate, atika moi la moisi wana. Et la femme a dit mais je ne sais pas. Naibité, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'esprit incube. Et yeko dekpe sa yo solo. Pour ekimiso, mibali bazala na ote. Pour yemoko asakapare na yo. Et je vais dire à quelqu'un qui me suit. Depuis l'ingana mon la moitié au vino beba. Et il y en a d'autres gens. Depuis sa couple na mon la moitié au vino beba. Depuis balatsaka yo bague mon qu'on a flat hotel chez un homme, chez une sœur. Il t'a dit prends cette bague. Depuis que la ta bague, oh, rien ne marche dans ta vie. Il n'y a que de chiens, il n'y a que de serpents, il n'y a que bamboa, il n'y a que soda balandakayo, il n'y a que zo sakouple na banyama, il y a la bestialité, il n'y a que zo sakouple na mona mobile moko, il y a que à tout moment tu sens que tu vis avec des femmes.
sache une chose, c'est la présence de l'esprit incube. Et la présence de l'esprit incube, il y a aussi par de films pornographiques. Depuis au film moko, au tala na onkutu une fois, et kota yo na pensé, au lota kandoto, mundele wano yo talaka, au lota kendoto bo sakuplara, avec de mêmes positions. Sache une chose, que l'esprit incube prend n'importe quelle forme pour venir se révéler, afin de détruire ta vie. Et l'esprit incube aussi entre, bien aimé. Lorsque l'esprit incube est côté dans katia mutu et tindara mutu pe asala kindumba. Il y a ceux qui vivent dans la prostitution. Quand tu lui demandes, nazana posa, natika vieux menazo kokate. Et je vais dire à quelqu'un, bien aimé, toi qui as suivi ce message, Dieu t'aime. Et bien aimé, pour que tu obtiennes la délivrance, là où tu es, tu dois renoncer à ces choses. Tu dois renoncer à ces choses. Et là où tu es, nalingi simplement na bonde la ponayo. Et bien aimé, cette prière nécessite la foi. Et cette prière est au senga, au bangate, on dit réellement que Nzambe a kokangola yo. Et Bible zoba, rien n'est impossible à Dieu. Mais j'aimerais bien aimé, to sambela elongo. Je vais to yemba morceau moko pendant 1 minute et quelques secondes et je vais prier pour quelqu'un qui vit ces choses. Tobi papa, makambo nazo vivrango. Et bien aimé, et kosunga yo. Mais rapidement, dans l'ingina pesa numéro nanga, peut-être tu peux appeler plus 243 90 83 64 279 plus 243 90 83 64 279. Bien nommé Pasteur Junior Lai, Soko Benginga, même par téléphone, je vais prier et le Seigneur va vous délivrer. Gloire au Seigneur. Nalingi bien nommé dans le Seigneur, place aux Olandanga pendant ce minute. Nalingo s'est concentré simplement. Et nazo psa mutu moko yoki makambo ya banga te. O comprenara to koma ko banga banga pamba pamba. O santara présence ya mutu moko azo tambola na yo. O santara présence ya mutu moko azo benga yo. Yeba ki wana les esprits incubes. Oh mais Dieu, pendant ces moments azo kangola yo. Na ko banga te. Mosi kolinanga azali akolo belangai azali na bomo nakolo banini lisoso maloba esilingai balobi likambo nanga yezo mela ya yozali wapi yolaka kingayo kotika ngaite yolaka kingayo kobwaka ngaite na beleli yonkolo nangai yanolangai naluka kikimya na bato batukingai balobi likambo nanga yezo mela yayozali wapi yolaka kingayo kotika ngaite yolaka kingayo kobwaka ngaite na beleli yonkolo na ngai. Alléluia. Nalingi obondela nalingi osambela bisika ozali ozwi loboko ya mobali otie na motema obondela oyebisa Nzambe yo obungisaki elikya. Nalingi obondela pa Nzambe oloba na Nzambe te kangola ngai nkolo kangola ngai te nabungisa elikya kangola ngai bungisa elikya loba na Nzambe kangola ngai kondima na ngai kangola ngai nkolo biko na ngai kangola ngai jinga ngai nkolo bomba ngai Yesu nangulu na yo oyo kufela kingai. Nalingi otombola kaka loboko ya mobali ozwi loboko moko tie na motema okosamba sala priere osima na ngai. Kolo Yesu
na yo ki mateya oyo kangola ngai ngai oyo nabikaka makambo oyo me na nzela liloba oyo kobanda sikoyo bomoi na ngai e connaître bomoi mosusu soki nazalaki porte nga moko esprit incube ta musu ekotaki mpo nasala inceste na ndeko na nga mwasi nasala inceste na cousin na ngai nasala inceste na ndeko moko azalaka nano inconsciente ayebaka te me nga nasala yango na dévierge l'une de mes cousines nasala yango na mwana na nga mwasi ti lelo napesa ye bambongo naloba koyebisa moto te sino na koboma yo e yango ekoma kocomplike vi na ngai me lelo nayoki liteya oyo limbisa ngai kangola ngai kota kati na ngai pena bika sou makambo te. Et bien aimé, le lengo sali prière oyo yeba une chose nzamba koti et okubika ngole susute. Mais je vais dire à quelqu'un, renonce à tes péchés, renonce à ces choses et kangama na nzamba, Dieu te bénira. Et nabo mesanoni na ibsibiso mateya oyo bokolanda yango na site na ya bonzambe, site na biso ya bonzambe.com et na émission Bosembo et numéro nanga je reprends encore plus de 143 90 83 64 279 et na bandeli susu plus 243 90 83 90 83 64 279. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine émission.